Nazali le sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino pasi mpe mawa na république démocratique du congo pamba te maye oyo maa koleka maa kosala pasi ezali bongo mbutu nde ka tozoloba mbutu na république démocratique du congo tokoyeba lisusu te eloko nini mpenza toza nango mposa ezali kosala ngai mawa pamba te na komona bakonzi na biso ya république démocratique du congo lokola mpenza bayebi sens ya responsabilité na bango te bokonzi na bango ezali bobele po ete bamimonisaka na miso ya bato na ntina ete esika ye azali bato bakolekana te bato nyonso bayeba obele ye azali kasi tomonaka bakonzi mosusu ya baninga ali kolekana mpe peple na ye bazali kimia etali bango te ntango mosusu na mwa cortège na ye alekani me ezali te akontimide peple mokili mobimba ekita bomona modele ya bamandoki modele ya babende mituka ya basoldat ezali kosala mawa biloko oyo bosala yango na este ya république démocratique du congo toali na posa ya este si ekei este na biso ezali su na bomoi te bokoyoka makambo ezosalama na este ya république démocratique du congo bokende kosalela biso biloko wana kuna botika nanu awa banzela ezali te makambo ezali mpasi boyei na bino mpe elekaka nango inaperci sikoyo bobangaka bakaka nini mpo boyebi basor na bino ke bozali bakonzi ya malamu te boyebi ete bolingi peuple te bosalisi peuple te cela veut dire peuple akoki kosala bino nyonso akoki kosala bino yango bobangaka mpo soki ozali mokonzi ya malonga okozala na okoya na esika kaka oye na yo okoti mpo ovandi na yo baceremonie ekozala nango ebele te parce que oyebi ke peuple na nga bazolinga nga naza na problème moko te na peuple na nga mokonzi ifo talaka nano avantage ya peuple na yo aza kobika ndenge nini oyoka ye mawa mpo oyebi ke olinga te na esika oyo ozali okozwa kaka mbongo mais sika peuple na yo équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mala na ngana kuna do na ngana États-Unis yanga mokonzi na Angleterre affaire condamnation ya Kabila ekosala biso pasi ezali kosala pasi bato mpe bayike babengaki nga likambo ya prophète Élysée nalobaki photo analyse tokoanalyse yango parce que boyebi prophète Élysée azali mbiso alandaka mai ezokutiola donc quand il maudit aza kose maudire ye moko parce que azali deux mona azali esika oyo mbongo ezali alandi esika oyo mbongo ezali alandi lolenge mpe azali komona ndeko lango azalaka na États-Unis na bandaki kolanda ye mwa mingi me na ye komona ye ke ye mpe azali na ye kaka moto ya lolenge moko lokola prophète Élysée donc ye epai na ye azali kokotela Félix donc bomonaki ndenge afingaki mondele oyo na nkombo ya bulos afingaki ye mpona nini mpo abimisi sekele ya baaccord ke nanu babandi te nanu kuta eyokani te nde abengaki ye traître sika likambo ya bamercenaire bozali komona ye ndenge azali kobaluka lisu na se ya mabele ka ndenge abalukaki mpa bulos est ce que bamercenaire nde basoda américain oyo batindi ezali kosala mpasi bandeko na biso boza bajaleluste bandeko na biso mpela bozali kopesa mpasi boza mikili ya bapaya me bazali kosomba mayele na bino lokwa banyama ezali kopesa mpasi ndeko tika makambo ozosala ezali malamu te congo ekoreklame yo un jour pamba te oyo bozosala na congo lelo lobi ekofuta bino affaire condamnation ya Kabila kabulo soki toza monoko moko pesa biso video oye bango kaka mbula liboso kobeta kishase kozina na mai soko botuna te boyebake po tokondane Kabila kolo mokila to bakoko bato bilima bato tokomona meme na banzela oyo bazosala berose bisibe mamayenga bakopasula banzela mokanisi basi balatika kolo mokristo alinga sala osenga nzela pa ya na to te ngai tata ko makambo na ba ya Kabila osenga nzela pa ya nani yenge muzulu yenge matoto pona yebi na oloba makambo eza silasa pe mananga
na solo ba makambo kolo mokili aloba eza na mutu moko olongola yango suka so Kabila osala nini Atane boso bake to condamné à mort. Tata koma ko ressusciter. Akosonga boko. Yele musulu. Atane ngi bino ko condamné à mort. Tata koma pe so la ko ressusciter. Akosonga musana. Pesa makamya bila. Mutu oyo kolo mokili aponi. Babatelaka ye babombaka tali ko negligeki Lumumba azaki le bokolo mokili mais so totali écart ya Lumumba na Rai c'est ça combien d'années 40 ans mais 25 sokutu esalaka 60 ans pona ma esali 40 ans fallait tous à la mayele mais le quoi va problème de terre makate tu es bien sur Kamboudia to somo na ka nenge wana mais na sabino likambo Kabila o mama kamwa makasi na mboko oyo e mama kamwa makasi na mboko oyo pamba te ye aza o kolo mokili alaka na bilaka na ye. Sont allés professeur en 1944, alors c'est 4 présidents. Mais le coup là, mon délai a eu ma camouana bien. Après qu'on l'a monté, pour se rendre, il y a un des fêtes, na. Bien, c'est pas qu'on te zone au bas. Ton moni passe ming, na comment on se passe comme un assou. Bande ko balance. Na banze te boyoki. Papa Ololenga sali koloba. Donc condamnation à Kabila batu bazali komona yango mabe batu bazali komona yango théâtre batu bazali komona yango nini menga ina fungula bilo mwa moke poto oti pe sensibilisation to lipena na ko meme bolingo kaka ya bandi ko benga biso bon lobi to yoka kyote lobi to yoka kyote yango to yoko pesa mais bo s'abonner pe massivement to bunde tumba ya ba vie bo liker bo partager la mère de Bruno en Autriche bo tia ba commentaire bo tela yango du début jusqu'à la fin bande ko langai condamnation à Kabila. À côté à moi, on a Félix Antoine Tshilombo. Et c'est le quoi à côté de Kabila. Kolobale Kabila, dossier au local les oeufs makasi. Tu sais la problème l'otili qui ça sont pas si bandeko. Donc et sengeli penza na bandeko la biso bo supporter biso mo bongo. Donc problème au tu sais na yango sika. Ezali été l'otili qui est le problème on a pas bako luka na régime ndenge ya kusala po ete bozwa image pena na lolenge oyo elongo bane kasi to koyeba te nini esengeli biso kusala matondo la régime bande ko balandi likambo ya Kabila ndenge to bande koloba bolandi ndeko oyo ndenge ni bango baza koloba ndenge la bako condamnation ya Kabila faut ba condamner Kabila mais ba condamner Kabila te lolengo ba condamner o bazo condamner Kabila lelo na makambo na mboka Félix Antoine Tshilombo ezali ba accord na bango bayokanaki. Donc il faut protéger Kabila. Donc Kabila bimana ye libanda akena parce que ça va sonnette alarme. Mais Kabila Congo soki ebongi mokonzi ya malonga ye akusambisa ye pe ba okanga ye na bitumbo akisangani. To la kisaka bilo déclaration Mzee Laurent Désiré Kabila tango ba kotuna batu bakufaki Kabila kosamba. Mais na ndenge o Kabila kosamba lelo te. Alors ba Congolais ba ina kanda. To ko le son ndeko oyo. Ah JKM le lame ya l'océan de la presse congolaise. Moninga ya Gauthier Boulay na mboka mama Célestine na papa Michael ko sala biso passe. Toza ko sensibiliser, ko conscientiser, ko mobiliser. Kolongola peuple congolais bolema pas de ni to ko bunde tumbo uti kuno lobi na moyo ko talisa bandeko o ko sala ozongi sur l'océan du Congo foloba mais bo bunda nde tumba ya ba vie bo partager be mission bo liker bo tia ba commentaire ba sur ba j'aime to tia ndeko oyo ah to ko bata musoka moi 20 minutes vidéo lobi na biboyeke
On a condamné Kabila, Joseph Kabila, l'ancien président des sénateurs à vie. J'ai dit maintenant qu'il y a des personnes pour aller l'arrêter. Na finginde nani. Beaucoup de menacer na privé. J'ai incité qui? J'ai seulement dit qu'on l'a condamné, mais il y a des personnes pour aller les chercher. Mais Mouta Sandete, Kabila, il est au Congo. Les gens qui l'ont condamné sont au Congo. Au Congo, il y a des policiers puis des militaires. Les avocats, ministres, députés, ils sont là au Congo. Allez les prendre. Mais allez les prendre, mettre-les en prison. Ce qui est beaucoup. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il y a 3 sujets que je vais jamais ouvrir ma bouche. Il y a la politique, la religion et puis la sexualité. Mais je vois qu'il y a tellement de bêtises qui se passent au Congo. Impossible. Soit, si je ferme ma bouche, donc je suis aussi bête. Donc vous allez me dire, vous avez fait un procès pour une personne qui n'est même pas du tout là. Vous avez fini le procès pour la personne qui n'est même pas du tout présente. Vous l'avez condamné à mort. Maintenant, pour l'arrêter à personne. Vous savez bien où se trouve Kabila actuellement. Allez les prendre. Ne le prenez pas pour des imbéciles, mais allez les chercher d'été. Mais il n'est pas en Europe, il est au Congo. Allez les prendre. Vous avez dit que non, il doit des milliards, des millions à l'État congolais, et tout, mais vous ne voulez pas saisir ses biens. Si vous savez qu'il doit des millions à l'État congolais, saisissez ses biens. Kingakati, là, sa maison. Mais partez d'été, mais il faut si qu'on partir saisir les biens des Kabila. Vous avez dit qu'il doit ces 40 millions, 400 millions de dollars et tout. Nanani, nanana. Partez si qu'on prendre. Saisissez ces biens. Mais saisissez. Mais saisissez. Vraiment. Hein. Quand vous faites des communiqués, des presses, vous faites des choses, vous ne voyez des. Lis pas. Et le moins 5, c'est comme 4. Vous avez aussi fait des postes que non, les pères diminuent de 100 francs. Soit on est tous bêtes ou bien que Jésus nzamba zonga mobuto. Bandeko, boyo ki paye. Ye pasa ko momwete. Assalamu alaikum mama jawa pe ba mizimana biso bwela South Africa la mboka ya Kilompika. Aza koseka. Abi bokela ko kangaye. Bokela ko kangaye parce que bayebi ki ba okanga Kabila te. Ba okanga te. Ezali ba accord na bango. Ndenge boyoka yeke bazolo bake. Eloko moko esalami te. Loko d'accord esalami te boya ndaki pe tata mokonzi boye ko ya République démocratique du Congo abloba yeke doa boy. Mais amata kita. Lolenge mboka ezokende. Bomoni accord ya Angleterre. Na Rwanda. Minere za ya banani. Eza ya ba Congolais to konti ba biloko na te ezosala manase na se. Donc il faut mon mboka simi responsabilité na ye. Bande ko balandila ngaki la bunga po etela ke pe na lombango kasi lokole yeyi nzambe azali kaka nzambe ba condoléances na papa le bolojwa auti bo kubunsa mama na ye mama ya papa le bolojwa akufi mwana mère de Brune en Autriche bande ko nyoso ya océan du Congo bande ko bosepela kala komba papa le bolojwa bande ko ya le bat ba condoléances na partie chère ya mwana mboka le bolojwa pe ba condoléances na libota na ye mobimba oyo babungisi mama pe na 1050 1050 abungisi pe tata mwasi na ye alors ezosala pasi esali mpenza pasi pamba te tosololaki milo abi tata mwasi mpenza azalaki na feti ya pale bolojwa kasi nzoto ezalaki mpe ya malamu te pe lelo azongisi molimo na epai ya nkolo ezali nzela na biso nyonso yango tomisengaka kaka yo omibongisa ntango ozali na se sala malamu mpo olobi liwe ekoya epai ya tata okoleka okokenda loboko ya mobali to ya mwasi okokenda enfer to okokenda paradis parce que paradis existe ata ndenge bato baextrapolaka ezali Congo ndenge toyali na se awa nde tokobika te esambiselo ezali na nsima makambo oyo nyonso nazwa ngolo ya komona yango esambiselo ezali tokoleka mpenza na jugement mpe condamnation ekozala alors bandeko bosala malamu bakonza bolema oyo bakonza miyibi oyo ya badetourner bamboko bokolia eleki ebele bokosala eloko te oboye koliaka motango ya misolo ebele yango ekosala mpasi mpe mawa kasi tokende na likambo etali ya polisi bayila polisi bakobima na baordre de mission te kosala misala bango moko merci na bakambi mosusu ya la polisi balingi bolema te bolanda bongo tozonga Nada,
va fêter biso te ça abango ba fêter biso te mon cher donc contrôler chauffeur en scène menace Deixa eu ver. Depois aí, tem bom. Tchau na praia. Tchau na praia. Yo, Bessi. Simba aí. baporamento angola no bondi ya botarde bono eta rbc kokomela bilo mamour d'angola na mokitele florence ya matondo bido na banti bolandi na bokebi bomoni na général ndenge okanga basoldat bao bakobima na papier te eloko te pour intimider les gens inutilement botala Congo la biso donc ça la bato biso baolinga baservir nation na bango tel que makambo batangaki mais lokola eza système donc basoldat zubu zaba kobima okomona bango bakotambola biloko bya bango koluka bainfraction lokola lelo la marche ya mwana mboka Merlin Vuvu baye kokanga bato bakangi pe Popola Yombe oyo ezali cameraman ya Espoir HK Télévision bakangaki ezali kopesa pasi bakangi pe bandeko mosusu donc journaliste to bozokanga ye kaka bongo journaliste okoki kokanga ye te ya ye kosala mosala na ye et puis pourquoi soki moto aye po réclamer badroit bozokanga bamanifestant makambo ezosalama na este vous êtes pour ou bien ndenge nini nde bazoboma bato na este boza pour bandeko na ngai boza na susi te ke ya mosala esalama malamu eza kopesa pasi mpe mawa ezali kopesa pasi mpe mawa na mboka na biso kilia mejendeta lotaki etumba kane konto bokila lokonefa mpekato na ake na mboka mama Chabiel mama social ezali kopesa biso pasi yango omoni la police générale ye moko bakitaka na terrain mpona kokanga bamama missionnaire na plus 30 na mboka nita babefukulo moto mpe bakoka lumumba na mboka ya Guillaume Ngangula azali kokanga mpona nini de bato bakosala mosala canga nde bassassin bango na baomona bango bazoboma bato bavole main armée bazali kokota ya bato na bandako koboma bango les gens de la police mpona nini bazali kobima na terrain bakolela mikanda ya lokuta ezala bato économie ezala bato alali mboka esi ebebi moto soki akufi nzalaki mpa mokonzi na ye epesa biso 45 jours tokitela terrain mpa banyama na babole toki kolelaka bango ça va finir peuple congolais ali mowumbu te na mboka na ye moko koma na mboka ya mutu ye moko azala esclave de congolais azoyeba te kaza esclave na kati ya mboka na ye ke bazotorturer mémoire na ye baarrestation arbitraire vous voulez intimider les gens mboka ekotambola bongo te kaka pouvoir opposition ezala te on va s'opposer na makambo nyonso mabe obilo bozosala mpe tokodénonce yango peu importe dimension bokofuta parce que ya temps boza coincé bozoyeba nzela bobima te bozoyeba eloko bosala te parce que rien ne va bozosala bisasa lokola bato bozovivre bien bozovivre mabe parce qu'aujourd'hui so totali Congo on dirait eloko moko bodoki toyebi te tobenga yango pays tolandela ndeko oyo maloba lobaki pour la République démocratique du Congo bon tozoka. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. Il est 7h du matin. Vraiment, moi, je ne sais pas quoi dire et quoi faire pour que nos frères du Congo comprennent effectivement ce qui est en train de se passer. Je ne sais plus quoi vous dire. Au point que j'ai arrêté de parler avec les Congolais. Moi, je ne parle plus avec les Congolais. Je les observe. Parce que ce n'est pas possible qu'un peuple de plus de 100 millions de personnes sont assis. Regardez l'Occident collectif, c'est-à-dire l'État nazi américain et ses vassaux de l'Union européenne, balkaniser le Congo. Et cela avec la complicité des fils du Congo. Mais vous êtes maudits. Qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est la malédiction. Vous êtes assis dans des fausses églises avec des prêtres pilotés par la CIA. Vous êtes dirigés par des indignes, des minables, des misérables, des nègres de salon, des esclaves de salon. Et une population de plus de 100 millions de personnes sont assis. Ils regardent leur terre qui est en train d'être balkanisée.
Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour vous? Des gens comme Tshisekedi, une malédiction pour l'Afrique, une malédiction pour l'homme noir, un incapable, un vaurien, un indigne, une grosse baudruche. Ils ont pris ça, ils l'ont initié, ils l'ont placé à la tête du Congo. Il est en train de participer à la balkanisation, à la destruction du Congo. Et le Congolais mouton, certains sont en train de le supporter. Ils sont si la toile, les Congolais, hein, affectés des va-nu-pieds, des vieux clowns qu'on appelle artistes, je ne ferai pas de nom, mais tout le monde sait de qui je parle. Des vieux, des idiots, des batraciens qu'on appelle musiciens. Des vauriens, des nullards. Pendant que ça pète au Congo, le système fait tourner leurs images pour tenir la jeunesse congolaise dans la distraction. Vous sortez de là, vous êtes dans des bars en train de vous péter la gueule. Vous êtes ici en France, en Belgique, partout en train de porter des godasses, des torchons sur votre corps, vous appelez ça la sape. Votre pays est en train d'être détruit, brûlé, balkanisé. Vous n'avez aucune dignité. Je suis très clair avec vous. Vous faites honte à l'Afrique et toute l'Afrique en parle. Une classe politique pourrie qui regarde les déclarations des dirigeants congolais, nos partenaires américains. Pouh, vous êtes maudits. Et à cause de vous Congolais, l'Afrique centrale peut péter. Parce que s'il n'y a pas la paix au Congo, il n'y aura pas la paix partout en Afrique centrale. Vous avez cette responsabilité. Je veux que vous faites arriver cette vidéo-là à nos frères du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya. Je vous en prie, je n'ai jamais dit à quelqu'un, partagez mes vidéos, ça ne m'intéresse pas. Mais là où nous sommes arrivés aujourd'hui, là, je veux que mon message arrive à nos familles qui sont au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Les batraciens nègres des salons, à la tête de ces états coloniaux, de ces camps de concentration, là, sont en train de travailler pour les Occidentaux dans la mise en exergue de la destruction du peuple africain. Vous devez prendre vos responsabilités. Je vous ai vu bouger au Kenya. Ça ne suffit pas. Il faut accélérer. Ce batracien doit dégager. Kagame est un problème de toute l'Afrique. Ça fait des mois que je répète qu'il faut inonder la toile avec les images de ces dictateurs, de ces criminels, de cet agent de la CIA. Regardez les résultats électoraux. On parle de démocratie. Vous avez vu en Occident quelqu'un ouvrir la bouche pour dire non que les élections au Rwanda, c'est de la comédie. Vous avez vu quelqu'un ouvrir la bouche? À nos frères des pays d'Afrique centrale, prenez conscience que ce sont des maudits, des indignes, des ingrats qui sont à la tête de ces États et qui sont en train de travailler pour l'Occident collectif, c'est-à-dire les négriers séculaires qui tiennent notre peuple dans la misère. Et je finis en disant aux Congolais, vous avez une solution. Tshisekedi fait partie du plan. Tshisekedi est là pour détruire le Congo. Si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est que vous avez l'eau glacée dans votre tête. Il faut prendre les ambassades américaines avant qu'il soit trop tard. Je répète, il faut prendre les ambassades américaines avant qu'il soit trop tard et les fermer. Il faut fermer l'ambassade des États-Unis au Congo. Leur légitimité pour parler des plans de paix, de cesser le feu, tout va se terminer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, vous les Congolais? Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Si ce n'est pas porter des godasses, être assis dans des églises, dans des bêtises, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites de concret? Les dignes fils de ce pays se sont sacrifiés pour le peuple. Aujourd'hui, nous avons des militaires. Vous, mais ça fait honte. Ça dit, j'ai pas de parole, ça fait honte. Ça fait simplement honte. Sur le Congo, je m'arrête là. Et nous avons les preuves concrètes de la présence de soldats étrangers. Vous allez comment des décorations étrangères, vous allez colober la biso. Donc partout, tu vas bailler les Congolais. Va bailler Congo. On ne peut pas vivre comme ça. Mboka ninyo. Mboka ninyo, tu vas tambolo kwa bandoki. Mboka ninyo, les gens ne comprennent pas. Makambo ezo sala manamboka la bongo. Quelle photo bunda. Parce que bazo boma bandeko la biso. Bazo boma bandeko la biso, bazo boma bango. On va parler pe mbongo Uganda, on va foutre monsieur belé la procès boyebi Kabila mima bango veut dire.
mais ba détourner ba lobité ba pesa biso mbo ngo pétango ba pesi ba qui des droits bazwa te. Voilà Congo. Ça n'a pas de sens. Boko futa o bozo salo se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera. Et sengeli lelo to telema biso banso. To telema parce qu'il y a aussi des hommes conscients hein. Il y a aussi des femmes conscientes. Oh bazo boya makambo. Eza pe batu musu bazo sala kata gouvernement mais ba o dénoncer biloko ezoleka. Balingi la bango te. Vraiment tu as qui quand peut sensibiliser, te conscientiser, te mobiliser comme d'habitude. Tu as sensibilisation, alors maintenant, tu as capoté le bateau, tu éclairer opinion que vous avez le droit à côté les mains. Ma bien, il faut article 64, ça l'article 63 et ça la main. Tu as côté que Congo est à la diviser. Tu as côté que bateau boko boeba se pela la mboka la biso parce que biso to ko sala ngona mboka baninga te. Rwanda ko malmené biso te. Hein? Minerai ni Rwanda zalango. Ako exploiter minerai ni. Ba dekola ngai. Il faut bino bolinga ke makambula bino nde etelema. Congo il faut etelema yango le faut revendiquer ba droit. Eza tenter ata ba intimider biso likambo te mais to kenda kaka. Ti moto kozwa Congo mobimba. Ti moto kozwa côté Congo mobimba. To ko accepter te ba jeune bango bazo sala biso ba plan machiavélique. Ya bananga wana baza kozwa biloko baza kolia gouvernement congolais yebi yango. Gouvernement ba yebi makambo osala. Alors, le peuple souffre, mais le peuple se prendre en charge. Pour te benga la bananga wana, to condamner bango to kangisara bata gouvernement, il faut pas que ta boloko justice aux appels pour la bango. Bako nuire peuple boyete. Alors tout l'andalo bato ya mapinga oyo. Ni mo konza mapinga banaye ko bala bayi mapinga et bongo to succès biso pour la lelo. On doit laisser la place pour l'autre. Et ça les ferme que on a chef coutumier, deux chefs traditionnels. Au Tigara wana non, je suis la girette. Bonsoir, c'est 10 ans à la même poste. Il faut avoir honte. Il faut une carrière dans ce poste-là, non. Aussi, un officier doit avoir un comportement exemplaire. L'officier ne ment pas, le kouta, officier à cause à côté. Mentir, ce n'est pas d'un officier. Merci la bande de Kolabanzi, vraiment bolandi la bokebi partout au Bozali, Maman Bonheur, Maman Jeunesse Manga, Valérie Petelo, vraiment partout au Bozali. Nzamba lekala ko pambola bino ya Nikota Mutunga bande ko la biso nyonso vraiment tolingi bino mingi soki toyei ko beta mbela la ngonga oyo ezali ko bisa pepe congolais longo na kolala telema to bundela mboka Congo azozela yo Congo azala posa na yo ayabokula kaikala Congo azala posa na ko jina Congo azala posa ya tout le monde c'est ko to longo na babiloko la biso tolingi mboka andi pasa nga ino ya c'est ante live to bundela Congo la biso Congo ça na besoin la biso tant tozo tika mboka boyo sa biso passe tant tozo banga sa biso passe alors faut to ça la payer la tamoko beto se conscientiser biso to poto sur la payer histoire à Congo la ndenge ya bien pen esprit ya bien pour te libérer mboka la biso sinon te ko ça passe tant to la patrouille la mort nous vaincre oui il faut te vaincre parce que c'est notre patrimoine na biso mais c'est la biso slogan et c'est la biso devise et non slogan hein to combattre l'ennemi na biso to combattre ba très trop bazala biso awa baso faire souffrir nation hein le dollar réseau qui tala lolenge moko kusakala te le biloko ezaka ya komata mboka nini oyo batala kate biloko ezokota wapi ezouta wapi banzeli ezate mais bokolo baso dollar ekitini et ça va aventure pour nuire seulement la population alors faut tout stop la biloko oyo na ande la baina silisi vraiment partout bozali ba obolinga biso nzamba pambola bino on est vraiment ensemble biso la bino tout bonde tomba ya république s'il vous plaît tout bonde tomba ya mboka na banzela ande la silisi merci na Joseph Kabulo la musala kitoko zo la biso merci na Pape J directeur recherche stratégique et pas son âme sama mokonzi pareil be biso bangai bote bulai que Dieu vous bénisse mon ninga JKM boza tellement belé partout bozali océan azaya bino to sungana ngana zaka na souci moko to atteindre objectif to libérer est la république banguna ya Congo tout ce ko boma to bomba parce que celui qui tue par le paix périra par le paix ba o ba koleka la justice ba la justice mais ba aventure zo sala na biso boy vraiment to stopper que Dieu vous bénisse Peggy Lomboto la point noir merci beaucoup bébé je pense que la préserver vous a tellement bédé na Dar es Salaam bande ko la biso nzamba pambola bino la patrouille la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits papa le frère de maman Clarisse mboko ba mama ya moto mochali moto ko kozima makate ingeta
Ingeta. Dans la nuit des mensonges et des silences imposés, ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libéraire Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera indubitable.